Côté le président Caleb Ningazalak, hôtel sérieux à Zarango, père d'une famille. Côté là, dans le temps, on a yoka qui a tali président Caleb Nathalie parce que je fais aussi la pédagogie. Na telle psychologie à Moutonga Bino. Donc, escroc, moi, on est escroquerie. Na président Caleb T, na mona makoseng makam. N'est qu'on répond de tonton Caleb. Tonton Caleb, lobi natala qui émission non et pas via do. Makambo yo lobi en tout cas tonton Caleb et ça li passe ma casse. Tonton Caleb, Barcelone a lu que lo BST, a créé BS na combo na te parce que bisopé, toza bat auto leki na nzela wana. Ngai tonton Caleb yebi nga so Barcelone no wanga ne me ngai yo yebi nga yo na leki no mettre griffe. To pesa bino $2000. Mbongo to kota na mutu kate na balabala te na kata ndaku na yo. Na lemba salongo. Mais ozo jire na komba bana na yo sala makamba voyage te no Kalebo sala makamba voyage parce que nga na kuta na no pona makamba voyage. Ouais. Premièrement, on n'a aucune nouvelle wana bino. À cause de makamba parce que il est sérieux. Non to yo ki la président Caleb kuna ba makamba wana to asa mama poto mama boy mama nanu to yo kate non na yo kate. Ata na fane na ndoto mona loti ba la msanga ile no la muka président na yo kate. Maman subitement 20 morts et boé. Président Caleb, Naomi Barça a payé $12,000 à mes maïens à moi na poto. Nathalie non mon na 12,000. T'as 12,000 à mon qui était un ti na 12 ko na ba 1000 et puis en dollars. Les ambons est belé. Nathalie président Caleb habité Naomi à Kosina. Mais ton hôtel appelle sur son abino. Moi ninga na pamba te atako Naomi on passe luka luka buzz mais moi ipe ninga na pamba te est-ce que Naomi pe na ninga fanda zu caméra abengi caméraman na ye journaliste ye abando ko c'est président Caleb Makambo. D'autre part c'est un peu louche à faire entre les deux personnes. Mais ce qu'on se président Caleb Obi Alexei bango tio c'est que pas lié à qui. Ce qui est pas lié qui non mais ali bo mata fanda rabo maman ando c'était non président Caleb ya lobi ala kisaki bango mutu na mutu na tante na ye pas kenda ki à président Caleb a kenda ki petit frère président Caleb pas kenda ki a benga ko massa na ye président Caleb na bi ko zo talanga pour salité o ebimi na kombo na yo soki keza yo pistona ki bango exact soki keza te parce que yo mom to lobi que o la kisaki bango mutu mais yebisa mutu wana azongisa zo ba charge na yo pesa ba mutu wana azo ba charge na ye pour mikoleza ke kama ba charge mutu wana azo ba charge na ye ya mbongo ale na place ba baby so réputation papa réputation ba te kango na wenza gambela te papa Ozo jire na kombo bana na yo no Barcelone ko sulo makambo. On appela na bana 2015. Tonton Caleb, bana na yo ceux qui otia bangona ceux qui otia banu na makambo oyo tonton Caleb c'est normal bon ceux qui mwasi na banu ba voyager na makambo etali bisote mais eza makambo asolo au Barcelone ya lo bakle lo bete parce que biso tout osa bato to leki na nzela na yo ngana yeba leki no yo mto pesa numéro ya leki na yo okuti singa na leki no comment ça rendez-vous na leki na yo to sala on na balabala te mais na kata ndaku na openza propre na lemba salongo au bloquant partout dans un backup tin na ndo selo ba message sur la mamba site ce total mamba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 blague télé loi sur le biso makambe Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a Elbiso Victoria TV donc à luta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bile na ndenga ilusa Victoria certa. Amen. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria, à travers votre émission Micro Libre avec moi, Jemima Ibel et les gros bébés de la presse congolaise. Appelez-moi la femme du patron Bacharge. Voilà, je suis là
Par rapport à l'actualité, bien internet c'est église tembo que ya koninga na mboka ça ko zika à faire $12,000 au ya président Caleb. Il paraît que a escroqué Naomi Barcelone $12,000. Alors déjà et comme ne va pas belé déjà ba tu ça longue émission alors ngapela non pourquoi ne pas ngapela mes capes ça longue analyse avec beaucoup découvrir sur ce plateau c'est une consort mais la carte émission pour comprendre ce que ce cas nani na bato la mi balé voilà donc merci beaucoup à l'œil qui est derrière cette caméra merci à notre boss JB Koumalout le vrai pétrolier de Dallas et aussi merci à Georges Luboma depuis Dallas nous soutenir la ngai na lingabilo moi mingi ya dadi mabibi mokonda double commune na Paris. Voilà, merci beaucoup Nabino surtout aux kolanda biso nazana Eleanor Kinunga TGV de la presse congolaise. Maman Boni. Oui, ça va Jemima. Boni santé. Santé ça va malgré moi habitué na bilanga. Toi na saison sèche na kin na Congo précisément malili ba grippe PAK mais nzotiningana moi muke maintenant ça va. Voilà, nzotiningana ki moi muke maintenant ça va. Je crois que vous avez accro à internet, vous avez monde net. Et bien na kotala makamtu za faire $12,000 oyo bazo ko accuser président bienvenue to Keba na Caleb que a escroqué Barcelone. Tango yoka kino nouvelle wana pona ça ki ondeni. Bon, j'ai mis marre au bébé de la presse, comment on a présent Caleb. Tant on a yoka qui nouvelle, on a Nathalie. Dans ce week-end, on a présent Caleb Nenga Zalaka. Tout le monde on a rôle Nenga joie. Toujours on a président Caleb. Nathalie qui sérieux à Zaranango. Côté on a nous présent Caleb Nenga Zalaka. Hôtel sérieux à Zaranango. Père d'une famille. Côté là dans le temps on a yoka qui on a Nathalie présent Caleb ngamo pena Nathalie parce que je fais aussi la pédagogie Nathalie psychologie mutunga bino tak ba escroc kaka moi on escroquerie na présent Caleb te na mona makosi makam donc on a moni que Barça cause ouais premièrement on a aucune nouvelle wana bino à cause les makam parce que il est sérieux non to yoki na présent Caleb kuna ba mwana to asa mama poto mama boy mama nanu to yokate non na yokate ata na fane na ndoto mona loti ba lamsanga ilono la muka président na yokate mamoro subitement 20 moro eboé président Caleb Naomi Barça après ça que $12,000 a memayena mona na poto Nathalie na monene na 12,000 ta 12,000 ambom qui était un ti na 12 ko na ba 1000 et puis en dollars les ambons ebelé Nathalie président Caleb ngabité Naomi akosina mais ton hôtel appelle sur son abino mai ninga na pamba te ata ku Naomi on passe luka luka buzz mais mai pe ninga na pamba te est-ce que Naomi pe ninga fanda zu caméra abengi caméraman na ye journaliste ça y abanda ko c'est président Caleb Makambo d'autre part c'est un peu louche à faire entre les deux personnes. Mais quand tu dis ça que tango yoka kingo dès le départ ou ben comme si Naomi a kosi mais le président baza combien la baguna na monde ou ba toi tête baza combien mais pourquoi seulement attendre combat Caleb et puis ma camarade balobi depuis 2017 après ça quand même bon on a 2017 et ça déjà des ans bon on est dans ngate yango amoni que trop c'est trop na nango na média peut-être on retire bon nanga Oza Caleb obi kasala ba kwenda vuto wa Paris Kinshasa yena sankara na benga ba lokana tsa kinda poto lokana ndela masina basuki na baona kwamba sombi crédit ba ozonga ndeza la kaka akenda peut-être yena Naomi lokwa mona ki ke président Caleb akenda ka c'est sûr ana tiyo moro boy OK président Caleb ba ko pistonner de façon que aka comme un peu ko kende nous soit kende na ina ngaka kena mona pour que consistant le kuna na poto vous comprendre mais si koyo côté la président Caleb makamba poto peut-être salama pour na yemako car pour na ina famille na ya faire déplacer ba na Kinshasa akena ba na poto donc on a mona ki makamba on peut comme compliqué pour ba président ça il peut bazali ba président vidéo na peut bazali ba kenda ba poto ba ko zonga président ça il pas kenda zonga rapé vous comprendre sobe ba président sobe peut ba kenda bazonga pourquoi pas attirer ba président ça ba président sobe ayaka pe na président Caleb yango wana ce problème eza wana na carte faut ko iluka ko yeba problème eza ya solo
asalaki apesaki président Caleb ataki bon pas nani vous comprendre c'est bon nani président Caleb kotala boy asala na ambassade te sous peut-être à cause d'appel azalaki na tio ya mutu moko ke soko pesi mbongo yaki apesi mutu wana mutu na sali ba démarche. Moi j'ai suivi président Caleb na landaki une émission moko à 2 ans à Paris kuna président Caleb a géré zomona mutu azo gérer binzambe na kombo ya bana nanga na kombo ya moi aussi na ngai nazota un frère Naomi te mais en passant yemo président Caleb alobi ke azwaki Naomi alakisaki bango pa mutu. Bon, ce qu'on doit tous arramoner na kine za rappel comme mon beso et shida yana ni shida ngaya okatela ma partie. Zo comprend ma partie zaka. Peut-être présent dans la partie zalaka. Tabu je manga na mtuma oteka téléphone. Ngana ino je mo sepe na téléphone. Na mkolo téléphone ba pesa partie. Pour ngam na elie na ile cop shida na ya yeba ki te ngam na ile je mima misa bongo casse de 10% na foyer la nga de obligatoire mo bimba mo perso ndeto benga na kin mo perso faut 10% na ngela on se comprend mais ce que se président Caleb obika l'accès bango tio c'est que pas liaki c'est que pas liaki na mazali bo mata fandara bo maman ando c'était no président Caleb ya lobi la kisaki bango mutu na mutu na tante na yepa kenda ki a président Caleb a kenda ki petit frère président Caleb pas kenda ki a benga ko massa na ye mais comprendre que 10 personnes va sala ki abata liboso simbaki ya batami balé simbité bon nga sala ko pango président Caleb alobi ke bato ne mission to abi fi yango tanti nga sala pona bata liboso ba kendaki et simbaki mais ya batami balé et simbité bato bala on ko ba Barcelone équipe ba Barcelone bité ce qui ezaki lo ya ba Barcelone to ezaki lo ya bato bakendaki bata liboso obe amon londe ni baza bato be amon londe kasi donc bon excusez-moi franchement ezaki groupe ya premier groupe ou ça deuxième groupe to éviter oyo ba Naomi ba Naomi pardon ba ko elaki ber to so e ba pété siko to lobi penga nazolo bana poto bana batinyo so président Caleb na bi ko zo talanga pour salité o ebimi na kombo na yo soki keza yo pistona ki bango ezaki soki kezate parce que yo mom to lobi ke o lakisa ki bango mutu mais yebisa mutu wana azongisa zo ba charge na yo pesa ba mutu wana azo ba charge na ye pour mikoleza kama ba charge mutu wana azo ba charge na ye ya mbongo ale na place ba baby so réputation papa réputation ba teka ngona wenza gambela te papa obolo ba déjà retard parce que na ba page tout ba polémique ba si ba tiango déjà kombo ya mutu ya da sali ko benga mutu na TV escroc déjà grandeur a kombo wana mutu na niveau na personne le lobe président Caleb na que funda pe na l'état ba ko kanga pe na ba ko sama na Barcelone ba ko sama na Barcelone bien si Barcelone pas za munoko tana ba preuve na ipe bon le ka vande ka ba le ka atanga ne ba ko mabatu msuta ko potanga kombo ya yo ya ba jibe kumaluta après ça ba ngombe ba mbongo ba sa ile ma poto so comprendre mais ce que so tanga président Caleb c'est que ba solo la ki parce que président Caleb ba ki Naomi ayaki tina ndako ne ba solo la ki apesa ki na maboko ya mama wana président Caleb lokola ata kuto sambo zango problème te ba posteur ba to moni pe ba tusu ba sambo mais bazana ba bango bolongol bango ba komola bango te bazana ba bango yo potika ka présent bienvenue Caleb tu keba na ozara oyo zali nga problème na ngeza nini zo ba charge ya Naomi o la kisa ke pa mama na zo ba charge na maman wana aleka na TV anzima ko futa ba mbongo c'est ça le problème fallait yango nde président Caleb sala po makambo elongo na mutu na ye po boyindi ba salio ozo mona mutu suza ko pointer président Caleb doit a pointer musa par rapport à ni aller $12,000 ya Barcelone aller $12,000 ya Barcelone et puis Naomi to talaka ka côté moroté parce que na auto mona sous vidéo mususu on to tiango en pleine émission to tiango to mona moni vidéo mususu ya monsieur Luisan o alobi ke président Caleb yo pozo ke au pistona ke pas les kinayo ya ebene les kinote on va rendre l'utile à l'agréable donc pour que imaloba ozo bimana image bima vraiment ya solo. Moi j'ai été contacté par un monsieur azalaka na France azalaki na Luanda et ça que alongaka Luanda ayena kin akutana na président Caleb apesaka $2,000 ya le pesa président Caleb $2,000 bazalaka na ndeko na mobile et c'est alors Azeli Mamango Salama Tenandé Azongi na Luanda a créé la banzale mususu lelo azana France nda contacta nga
Alors, je vais devoir demander à Darcel Is le monteur, au mes côtés, son image au ya Luison et Langa depuis la France, au Abimis ne Longnae, azo confirmé ma kamouya ya Barcelone qui a créé c'était pour yépé ba Zoyembongo et pas présent Caleb. Voilà, dans le bon il paraît parce qu'il y a le but aussi va être fêté zap. On va prendre les comme la vidéo et puis quand on va revenir, peut-être mettre un peu comme ça la commentaire nango. Merci beaucoup. Bonjour bana mukili mobimba bana Congo bisika bozwami na pesi bino bambote ngai Luison na ko répondre tonton Caleb. Tonton Caleb lobi na talaki émission na et pas via do makambo yo lobi en tout cas tonton Caleb esali passe makasi. Tonton Caleb Barcelone na lokelo BST a créé base na kombo na te parce que biso pe toza bat auto leki na nzela wana ngai tonton Caleb oyebinga so Barcelone no wanga ne menga yo yebinga yo na leki no mettre griffe to pesa bino $2000 mbongo na tokota na mutu kate na balabala te na kata ndaku na yo na lemba salongo mais ozo jire na komba bana na yo sala makamba voyage tonton Caleb sala makamba voyage parce que nga na kuta na no pona makamba voyage ok poto otiki nga na responsabilité ya leki no mettre griffe ye mutabanda sala nga ba démarche c'est voyage simbité bazong sambongo $2000 wana batu basala na ba 1 mois ba une année ba 2 ans kutu mais po bakangisa ngo mais yo zongo na mukolo moko eza mutoki abatu za mbongo na ote ozo jire na Kongo bana na yo no Barcelone na ko sulu makambo on appela na bana 2015 tonton Caleb bana na yo soki otia bango na soki otia bango na makambo oyo tonton Caleb c'est normal bongo soki mwasi na bana ba voyager na makambo etali biso te mais eza makambo asolo au Barcelone ya lo bakle lo bete parce que biso tout oza bato to leki na nzela na yo nga na yeba leki no yo mto pesa nga numéro ya leki na yo okuti singa na leki no comment ça rendez-vous na leki na yo to sala na balabala te mais na kata ndaku na openza propre na lemba salongo obloquanga partout naza ba captain na ndo selo ba message na lek naza ba captain na ba ordonnement lek no to so na Facebook na bando so nika mbongo block mbama kwa blockinga ba te belé ba bi makambo nga na oloba ba te belé ba nande makambo mbongo na ngibanda mamba voyage na ngibanda ba te belé ba yebi vena nga Davin Touloulou ayebi makambo nga na oloba bato ebele bana ezu mobimba ba yebi makambo très bien tonton Caleb ba ko sulu makambo te osala ka makambo avoya etika kotanga ko nzambo zo jire nzambe ngai boye nzambe ngai boye eza bien leki nazo benga même mama na biso na poto ba bakisele mbongo mama biso chance kuta boya kande sala kutu 2500 pona ni bongo Maramba poto tokendaka koluka mutu oyoyo akendaka poto jamais na koya na mutu ateka nguba numbe mutu asala makambo na kono yaka pa mutu akenda poto parce que bango nde mutu azana ba tio bazana ba relation po aider mutu wana nde to yaka pa na yo mais okuta biso na bato muji beza ndenge na bino copie na bino mais soko aider biso na mutu muji mais yo pe landela biso. Voilà, merci beaucoup. Je crois que cette vidéo est très choquante parce que quand Luison ko le bongo affaire ya mbongo mais abimisi elongi na ye abangi te que non l'été zali abangi te que non famille ya Caleb eza abangi peut-être président Caleb ndaza bongo ko peut réagir parce que onion stuana ezaka lokuta le non ezaka bes ou bien mutu pena andi makomi laksa bona monde te batala eboye est-ce que ça lokuta nga non senga président Caleb na mais aza petite na yo ano je peux pas nzonding pa na yo zo comprendre pour na ndeboke nango po ndeboke nango bongo de et comme déjà ba page ba news des stars ba jeu la bouche ba la mama ba page news surtout ba polémique et côté déjà bien sûr ozano ka président Caleb na lobaki benga na petite na omi ba petite na ngai so ezaki so ezate parce que yo lobi ke olakise bango mama wana benga petite na omi bo solo la c'est contact na mama wana comme ça na mama wana nga kufa na
Et akufa wapi? Comme si vous appelez ça, mais vous aimez maman on paye à Bunga na paye relation pe na Caleb katana numéro pas maman on paye président Caleb azala on peut souter. Ami boye c'est si azana na contact na maman wana. Pour ce qui Barcelone azali bo mata la musaka makambo. Et le cas depuis 2017 ya. C'est na l'axi pour amona kinde Caleb président Caleb dans l'axi que maman wana. De la minute aime sous président Caleb a comme nambara de show. Aime sous numéro maman na il est pour 2 ans maman. Et makamba 2017 2 ans aime sous maman 2017 il ba 12 000. 12 000 c'est mbongo mais ce que est maman na mutazo ki mbongo mais la minute au contact na ezate donc moi ba joindre ezate mutu ya problème privé so cop mo bosala ke bébé ça ko sombelo ko na kaweti oh maman kaweti so ba sombelo ko ba memi bango bakangi bango benga ngo mondongo andi matina sombete on dit maté non sombete on dit maté tina suka asombe na été on va appeler kamo pe président Kaiba boy ne pour na réputation tam so ya maman tam so pas me compte mon mboka oh tam so pas personnalité mon mboka oh mais tam so on dit ba charge moi comme attendez tinga président Caleb na place o asime o sasime ba charge joana Luana maman na privé na Luka na oh ça qui a contact yona Naomi Luka ena nous bon solo na entre bino comme ça on qui Naomi petit non bon solo li parce que maman ndenge kende mabe avant internet ils ont dit commenter ce qu'on a vu boza sali maintenant tu viens de regarder la vidéo par rapport à moi mbana Luizo ninga zo confirmer boye donc que a pesa ki président Caleb Mbongo na ndeko na mobali akoma ko komela président ndeko na mobali ndeko na mobali président Caleb akomela a répondre été ndeko na mobali akomeli après ça li ka bloqué donc makamoni so tout wana alobi yé pas pesa Mbongo ne tant que ce tala ki par rapport à Luizo okolo banetini mai ninga na pamba te ya na lobiso zaki mutu mo to okolo ba pe Barcelone na zo kosa deuxième personne aye au moins peut to fana ka ba troisième personne aye quatrième personne et comme ils disent ba plaignant so ba yo funda yo o ba yo funda msusudani accusé mo ba plaignant ba ke belé ngapa yiba kinga na lokuso na lokuta ezala pluriel ba tranception na classe bandana 2 hein pluriel bandana jeune 2 so comme déjà 2 c'est comme belé au moins Louise ko so aye pe Louise pe aye ko appuyer disons quoi appuyer nous surtout na zo yakana kombo na yo na mutu na président Caleb en tout cas oza mutu mo yebani oza personnalité moko élevé na Congo awa lukota pena sérieux hein ota pena sérieux na likambo mais makambo solo bane Luizo nani Eleonore batbata la biso et bongo so ke msu jemoro boye ya Barcelone na Luizo na ya poto ke Luizo le ko eza boye pe le kana appuyer nga lo ba yo po pesa ka mbongo $2000 poto ke na ngo likolo po mokili oyo kuma na mebele to ko beta ko pesimbi mais président Caleb babo ki non na l'état pour na ndé ba fingi escroc ba kende ba samba l'état na biso pas sambisaka yo kaza l'état na biso akufa oh l'état zali ba kende ba samba azu me façon zonga ngala ndeki na vidéo ba zonga comme azo zonga alors ba conversation ezali ba message ezali nyoso tout ce qui ba Naomi asa la RTL ou Tigo ou Vodacom ou Africell ba numéro na ba kokele tina ma réseau wana ba la kisi conversation na bango ba kisi ta conversation na bango ba kisi ba message na bango comme ça biso pe ba téléspectateurs soit biso pe ba to ba presse to za na besoin to ba transparence ya likambo parce que accuser quelqu'un d'un escroc c'est dédommageable il faut foutre à Moutouana au Barcelone Naomi ko finga mutescro on a accusé na escroquerie au foot mais d'autres part qui peut na président Caleb mining na pas maté parce que j'ai vu aussi la vidéo de Louison ça fait la deuxième personne que au mêlé $2000 donc nga pour na ngai zo ba charge wana zongi so pa mama wana so bo kabola mbongo na mama wana en tout cas ça peut mama na akabola pe ndamba ba charge parce que 2 ans déjà mbongo ici mama mbongo ici kasi ba luka likambo nde ba soigner ngo bo na omi pa otika pona mama ba ki tuko ya mutakala ya ndenge maba ya so misa bilamba te on essaie on a biso ba téléspectateur tout le monde là bongo ça biso bien ba ya mutakala bituko ya na ndenga mabe ya kolaki la président Caleb babe si vois moi ce soir la kelo mabe simba ka moi si moi ce soir la kelo mabe zoaka en tout cas président Caleb luko un peu de soigner l'émission autour ba tozana part ya nani parce que tout le monde au touché côté Barcelone au touché côté ya président Caleb maintenant aux la part ya nani moi je prends la part de personnes sauf que nous oyebisa bango mibale ba luka ba zo compromis parce que biso presque tozo comprendre te et ça ya solo et ça le kutazo luka bus azo luka nini tozo yebate donc président Caleb comment na président Caleb ndenga jiraki na kombo ya mwasi na ya bana na aza père à famille quand même akoko sa ba aventure wana te mais na ka ye moko lobike a pistona ki bango pa maman moko boye donc pa na nga no singa président Caleb luka mama wana o bosela ni ba charge maman ba charge na
parce que 12 000 non ndoza bongo za rande quoi président Caleb ozo bomba identité ah qui non mais oza cousine na ye avec ma vérité des une émission so ébattre dans ma polele pourquoi vous appelez de président Caleb parce que vous appelez de moi site boso tana za cousine je me sens ma bien en bombo biso to kuna na to bimse akene poti ko kwa merde batu so sel mabe za mabe tozandeko mabe ba dénoncer ngo po mutu atika mbasi masa asuste voilà ba dénoncer ngo mutu asali mabe ba dénoncer ba la sima ay ba ko sezwa ko zwa agir na conscience na tu vois na zu pas na mité na zu pas ya président Caleb sauf que na zo luka ke bango mi balé ba tia compromis ba zo compromis entre bango mi balé $12,000 c'est trop président. Et dans mon belé. Non, le bango 1200 pour la non, on a 12 000 belé. On a bien été. Mais on est zéro, on est bien. $12,000. Surtout tu na ba catch à recevoir 3 catch. Mi balé c'est le taxi mais pour tambo non. Donc ils ont bon belé. Après ça Caleb donc ça penda sérieux côté wana côté de la couleur de pistolet qui va Barcelone voilà donc simba été pour Barcelone so que simba qui et le bata vient na mo pas so simba mais ba lobeli la raté mais simba qui on ba lobeli donc Luka maman on a zo ba charge na pour ça quitter dans les camps ata bo que on a justice yo lo ba ko pese ba on pas mutu Luka mutu wana yo postola na azong ça ba charge na azo ba mbonga batana ma azong ça mbonga mama c'est mbonga ba makambo mbonga pasi. Voilà, merci beaucoup. Tout mes capés au Colombo Moukier, Babi comme star à internet. N'afantika boda mes très cher internet makambo. Nous avons mélangé mais là je comprends tel niveau toké nango. Batini ba message mo bani ko finga yo na ba photo. Batini photo mo ba fingi. Batini photo mo ba finga. Oh. Bon finga bonde ngasko la mo ke ba finga ndenga na ba mission ba par rapport à ba mission na sala ki bango ba jike na fingi alors bazo singanga alors ne ko cliquer sur la photo na moni longi nao na c'est que l'on peut azana problème na malolo il pose un problème na malolo ou bizani. Merci d'abord pour la question Anna, tu vois bateau ba ebe le nom qui nous a TGV. Moi je fais pas des émissions à polémique boy binga très bien dans ça émission polémique té na ça émission té pour injurier les gens non je fais pas du genre d'émission so j'ai pas compris une dame qui se nomme au nom de Micheline à la mouina tongo mon boy azuba photo na nga Eleonore au bandit ko finga nga la dame poto eleng ça na nga été même si tu es là-bas moi je suis ici au samba au on finga nga c'est pas c'est pardon c'est Jemima qui a fait l'émission maman Lolo na Karine yebi malolo na yebi malolo maman Lolo na la baronne na yebi maman na bango te etalinga kutu donc akaki pa kankoko kombono na nelo ni me komo kota neni yango na comprendre tanti Micheline nga Eleonore na problème na yote na le problème pe ya Paola et ya Pamela chez Okola te na problème Pamela te donc Luka mutu aza intéressé o aza malolo yo tengela Pamela ndinga la malolo yo tengela na lobi malolo na ndeko na ye Micheline nga na problème na binote problème na bino na la baronne nga na problème na binote o eleka entre bino na la baronne na yebité la baronne aza ba charge na ye bino pe wana ba charge na bino donc ko ngai na ko ma charge na bino na ndeni comme ba charge de ma non ko ma charge na bino na ndeni pas problème na charge no te na Carrie na charge ya la baronne te na charge na yo pété malolo donc Luka muto aza ba charge na bino bo sa charge ané autant le bo tanga ndeni on tout charge na bino bo te basino ndenga ouais te liboro pa muto aza ba charge na bango ngelo no kinunga TGV de la presse na charge na bino te alors nous comme toi na ba charge na bino bo sa charge ané donc moi je suis pas là donc je suis hors mise obimisanga libana na bino malolo nena za bona za voir rock na ko ganga te mais déjà photo magam tout le ba monde déjà moi étape ba batia ba postant dans la page donc mutu ba finga ngame ba tie longi no ta niveau et ça va bien quoi ça va bien non le ballon la baronne on la émission la baronne so ba finga Jemima parce que c'est elle qui a fait l'émission so kombo il non franchement nzambe ba photo na ngai o finga nga ko kana mame miliata yo mo nga te mame milina nga te mame miliata yo mo j'aime même Mili. Nena. Sérieuse. Hein? Malolo. Personne de Ronayo. Robe là tu vois. Personne de Ronayo. Nga mukio mona na taille S. Na konda ngai na taille S.
donc le wa taille est c'est plat na voilà c'est plat là ma case c'est plat là moi trop dans la ligne taille est na ma case alors malolo pe qui ça ne kona yo azo ba charge ne bo ça charge bino mbalé tant mo aussi ça là après bozui la baronne décharge la bino nga charge la baronne te ngani loko c'est plus ngate ozo finga mutu mususu na ba photo nanga yo ke zo photo nanga au poster on a j'ai la bouche na bi TGV de la presse surtout le bango bien nga na internet na kutu na internet mais est-ce que peut-être internet c'est existé tele ba noto ba no vérité internet c'est existé est-ce que yebi bebité internet c'est existé so likamoza ba dévoiler ngo eza kwa kwanga so ngolo longola makasa mais siko nga ndeti ngai na mama pour mama lona na baronne nga na éviter siko ndiko mama lola kotinga na kati poani ta niveau que na est très cher internet niveau ba fingi na ebité musala ngo bino to botala ki gemima botala ki nga parce que la concernée c'est moi parce que toi ba photo botengo na la page botengo na la mama botengo na news de star botengo nga mama sa bato d'abord finga gemima parce que bino pena l'état ko senga ponga za mwana soldat nga na ebi be ko leka bino nde bozawana d'abord la sanga vidéo ou bien te caméra nanga ou bien image moko boye que nakata mizana finga papa que non mutu boye imbécile mutu boye bezoba nazana nous incapable ya kokoma ko finga ben jour à bongo mais s'il faut faire des analyses on a dit que non mais les mal lolo s'occuper la mobali na on pose à femme mariée mais oui aux femmes mariées aux femmes mariées ma bizarre na rappelle que non au boss ni ba charge na yo ya occuper mobali no côté na mon internet si on a bien que non mal lolo ndingo zawana luka moyo la photo ya koko po mutu tout wa bala to mona relonga mobali na ye mobali ye longa fi mobali a fil Laura duki to ye biango akanga ba photo na mobali na ye partout la sa photo duki et puis le lobe festation a fil Laura la taille guitare donc pour la mona dans moi sur à côté libala c'est respecta le là dans la bébé donc maman quoi maman yango nde to loba mabeni na lobi so na bi que non ba prière do sala na ba kiso do mela kunya na poto on est comme si ba so na ngodo ko ka bien te zongo na kin oyo ya bokoko ana kin pose wa zemi na fingi ote na zo lobi makam oyo za normal so pour nous na conscience à muto non moi so ba ma meza ya solo to que dans la moi logique parce que la moni to comme même sous ko confondre maman et belé voilà donc là c'était juste une parenthèse voilà to comme nous déjà ko chuter dès par rapport car il y a analyse. Maintenant, affaire Yenet, il y a Barcelone, tout le monde super encore ba comédien, mususu balinga ba kota on la ba comédienne. Bato balinga Caleb président Caleb te bato ba contrôler on dit bato ko appuyer le sous Barcelone. Salango, Lobango, Kenelango, donc sango boyo sko ko ba oni. Éviter que ça bon. Nga le son problème est-ce que yo linga penalty on le pouyer nga. Et le photo kena on boy. Faut donc ça on boy, faut kena penalty comme même penalty world. Donc même mango penalty kena, ezara bongo. Parce que quand on a peu de montant, on a 12 000, c'est un bon fatio. Il a fatio, c'est un bon quêté, un bon ébélé. Donc, il faut que c'est normal. Et qui est normal parce que 12 000 est un bon ébélé. Et puis, ça t'a quitté, que Moutou Boya, que ça dit Kamouboy. Bon, c'est qui est normal. Moi, j'appuie. Voilà, il faut appuyer, il faut soutenir Barcelone. Voilà, maintenant, pour la cas président Caleb. Dans un groupe, tu es soutenir, tu es dans un groupe Sinac. Pour nous considérer un groupe chrétien. Non, groupe Sinac. Tant que tu es pas comme un cala. Non, Mikolo, échange. Et le groupe chrétien. Beaux arts sous chrétien. Et ça groupe Sinac, cinéma, art, conseil, ça groupe chrétien. Les arts sous chrétien. Parce que c'est le un groupe chrétien, tu as les arts sous thé. Ah, les arts. Oui, les arts. Et bon, de la foi, les bons samaritains. Oh, il y a pasteur, mon papa, les bons samaritains. Pasteur de la foi, mon papa Jean-Paul Mayata, lui c'est mon père spirituel. À part quand il y a pour me ensemble la peine dans solo, un groupe n'est pas qu'un dans solo. Et puis baptême, aux hommes na baptême, na des groupes ils ont kendele donc ils ont évolution, na donc titre, il y a théâtre, deux autres qui ne vont bien. Et puis habillement, il y a actrice na acteur. Voilà, s'il faut maintenant donner conseil à président Caleb, bienvenue tout Kiebana depuis l'Europe, ou à président Langa, parce que j'ai eu à travailler dans Sinarc, j'ai eu à travailler dans le groupe Océan de V12, dans la comédienne, mais la katango il fallait qu'il y ait un micro, il y a un micro, mais si vous avez un micro, action,
Bon na ba télé réalité bon na ba gag parce que na joueur rapé. Voilà donc conseil na président Caleb. Président Caleb, bienvenue tout Kebana, aux papa, père d'une famille présent. Donc ngai nataki émission non au saki depuis Paris conseil non le bakarake le col yo qui Barcelone Naomi au pistona qui bango pa mutu moko boye pour na mamba poto zwa kaka charge ya Naomi pesa ka pa mutu au pistona qui bango pour salité et longa pa non parce que mutu susu akana ko pointer doigt te ko pointer doigt par rapport à makambo ndenge bimi encore peut internet les ora likambuté donc et zwa déjà ti mutaza kuna tala mutana Syrie a commis donc et pendant le monde entier donc maman on a charge. Voilà, merci beaucoup. Tu commis vraiment à la fin. Par rapport à notre moussano, Mikolo, un site pour dire comme si peu vitesse non, il y a TGV, tu es belaga, et le nom TGV on dit comme si local souvent ce soir. Gros bébé de la presse, mon inné tout ça, ça la bouée. Sorti très tôt matin, on a là des talons, des chaussures, na tesu qui na tes na se maquiller, na ndak na bimi na sac baby qui est le nom à Kemusala. Donc ce n'est pas un problème Moroisa et le nom doit contribuer parce qu'il travaille. Mais ce moment que le nom, moi le mot le nom peut-être na kenam ça va foutre ngate carrément na no ba tika. Ba foutre côté fanda. Au moins kinam ça ngo sani. Moi j'ai risqué ba viol. Na risqué viol, na sala accident au talanga oyebi. J'ai fait 4 mois à la maison et na likolo oyo il y a droite na sala accident na risque à viol na risque à maman mobile parce qu'on a soutenu que cas bénévole au centre qui na 7 ans à l'université de Kinshasa je suis licencié ni soutenu ça comme ça bénévole à té quand même comment que ne plus sur ma solo mbongo oyembongo to ya mbongo ya mon qui to vers intérêt nza mekuta ngato kumisa ya intérêt bo ce qu'on a c'est pour n'était biso intérêt donc non mani musala beate. Voilà, non mani musala ezate tango talanga président Fabregas maestro odomona ba émergence ou odomona que orchestre qui na ko panzana po ezo orchestre no ba la matete yosko opona no vibrator opona pena vibrator okima na yo Fabregas tango tala pena orchestre na bino po bango to ba la matete olobani là-bas non il y a Patrick au vibrator là c'est mon vieux il y a Patrick des gros bisous Fabregas Mouilou c'est un ami aussi. Bonjour, Bina Filé, Yaya Nangai. Bonjour, Yafoudi. Bonjour, Patrick Science, chef d'orchestre à Karmapa. Bonjour, Bayana Ngamatete. Et on orchestre Nabiso, voilà. Bayana. Et Bayana Nangai. Quand tu es chroniqueuse, on a Bayana et oh Bayana, il pose quoi Yana. Bayana, ba morning and then a coli. Dino sakande no sokana mbula kukule. Dena koli ya Patrick a ebi likamo bina filé ebi likamo ba yana nga ba mona ndena koli donc light music ezaki orchestre ya biso ba la matete bon j'ai pas compris na ebi tendenge mbala moko subitement na monaki vibrator alongwaki balongwa misato po balongwa misato vibrator taboch adada ba kendara ngula orchestre yozonga ba batikali tant bazongi toki peto yamba bango na émission parce que vibrator azaki prouver à faire les maman na toki otane na matanga ti abete biso oyeleka kuna wana babina filé batikalaki ba materasi batikalaki bato musu batikalaki subitement na monaka bina filé longwe materasi longwe oh qu'est-ce que c'est que non aussi là Thierry Migler franchement nazo ebate qu'est-ce qui se passe au juste orchestre et longwa dans d'autres côtés c'est notre métier. Et ça l'a bien pour biso ngaba mise ba longo ça la moi bien pour toto que ça la ba interview ana et ba ça biso na ba buzz na ba view mais si qu'on peut koluka pe ko yeba orchestre mo ezalo quoi na maison même ba longo ki ko les marquis mbala moko so les marquis te mutamta okende ba ko yeba ezanini ba reprocher plus ba lobby y a problème il y a entourage donc bandeko il y a Fabregas maestro bangonde mbazo boma orchestre ndenge ba fan bazolo likambola nga lubango trop ozomona donc soko za présent orchestre ça maram o yelo na mutu tuna ba oui oza mutu faut tuna conseil mais musala sangisa na famille te so musala za musala parce que orchestre ne za musala yuzo zotia na famille et biba tamuzu yono za cousine ngwana rankina makazi rankina misema makazi ko no puye ngana sa misana faux na sa ke faux pour yo sepelaka
autant que ministère n'a pas banquité. Au moins il faut le rassembler l'autre mais bancoka bakate landanga. Après fera longwana. Donc na éviter ngana éviter qu'est-ce qui fait que ba musicien ba longwa like musique là je sais pas. Mais ce qui s'agit à Kobongisa à présent Fabregas Mbuyulu Luka fan di sana nous conseil Luka no fan di sabo solana nous biro fanda ya papa langa biro fanda Luka no yeba non na source mabe e uta wapi parce que d'un coup boé dans un mois donc ba mise ba ça ba kuba longo dès le tournament na mena wenge so we raza déjà we rako recruter tout comme il pas de Fabregas ataba ki ko recruter pe ben oui ba vo ezala ngo bina fila ki vo na ezala matekaza ki vo na ezali Thierry Mugler ki vo na ezali boyo katwa ko tika kutu bina fila kuta zara ye moko yebi azara ye moko azara na même tayembi vo na ezala ka yebi pense mbuna ye donc ba vo na ezala nango tout homme est remplaçable. Bon, remplacer na bango. Mais aïe bandé. Base ya kolonga ba musicien ezo uta wapi fa fan ta bureau. Président Fabregas fan de sa bureau. Luko yeba base ya kolonga ba musicien e uta wapi. Et puis so moni ke mutu mo aza faut sanctionner c'est tout. Parce que ba bomelo orchestre papa. Malgré au remplacement bat bazali sanctionner mutu wana. Ce n'est que ça. Voilà, donc là c'était un conseil, il y a moi la matete parce que babi li kamama belé li kamama tolu net singa so babi na lo bapa na mamba wenge na yakama be ponga na za mwana bondal donc na yakasho na kendaka nango likolo olinga. Voilà, tout comme Goko Manasuka, voilà. Donc, avant d'appeler ça, Eleanor micro pour que appeler ça ma remerciement à tout à soutenir Nakaye. Par rapport à tout ce qu'on vient de dire dans cette émission, moi je dirais seulement que président Caleb, osa papa, derrière vous, et en a batebele, bazo ba vie na simalayo, c'est-à-dire kaka ayana à côté d'un groupe Sinak. Ba relation fungami a commis stable na vie na ye a bali a boti a part musala théâtre a yebi musala mususte azala kana groupe Sinak. De même aussi ndengoza na ba charge ya ba acteur na banine et puis oza na famille tu as des enfants au basi ba Koli Brian Royal Béni bazali bana au basi ba Koli batalaka télévision batalaka internet bazape na poto oh wifi dans ngo félé luka moyen o laver un peu image na yo président Caleb luka moyen o arranger si un problème luka Barcelone azale kina yo benga na téléphone so moni o benga te par rapport que diminuer yo luka mutu moko o ya ko tabino mi balé en contact pour que bo solo la bata 3 personnes à kota aza quoi témoin bo luka ndeni boko sisel kamwana soki o kaou mbongo wana e monani te ye pas na besoin mbongo sko bokela ngo boti wapi oli akoma na l'état wana esengo ka mbongo l'état wana esenga kaka o dépenser l'état esenga ka nyonso pour ne pas que e koma ba échelle moka milai le quoi na mission yo lobi ke au kutense la maman mon robot c'est une meilleure façon aussi ya ko luka encore maman wana benga tontino le bana yeki no moni makam dossier wana o simbaka te wana mukolo mbonga ko mosala nga be mission pour na réputation nanga na valeur nanga en tout cas zongisa mbonga batu pour voyager simbati si ya batu mso simba o simate so ne voyager simite o nous ça batu mbongo na bango carrément so c'est la Barcelone mbongo ne parce que aime so le mine e Congo linga ke ne poto na mwana e mo ba ne kuna ndia za bonga a dépenser a na besoin moi snay si je que ne moulai en tout cas bozolongo ce sote mais to sengo kaka boye parce que ngala linga ko mingi wa papa oyo na yabaki doté na yabaki te ke tatami na yabaki mamebele te ba couper ba action te grâce na yebango au formant la musala au théâtre donc oza papa langa oza vraiment papa langa yango na ko senga na yo ke pour la biso tout au boya ko tamaka mais ça nous fait très mal tout le monde a comboné dans la cité bodo soit biso makasi tunga ça fait vraiment de la peine parce que papa langa combo na yo cité na buzoba et puis na escroquer ta la combo voilà je dirais ça m'a luka moi au traité le ko pour image nous penezo ngande ezalaki et ça la bien Barcelone allait kinayo. Je dirais aussi à Barça, Nami Barcelone, tu as une copine déjà qu'on va dans 2 ans dans les Camoro na motema et d'après au très peu temps et belé seul le réagit va te condamner que non pourquoi tu as réagi au c'est là qui 2 ans oui tu avais aussi raison au bande côté là qui croyant bazou selon bongo alors moi je vois procédure ndo ke na ngonde la mononde ma bloqué lomba mona TV
pour la monia on m'a par rapport à ndeko na yo, il ne fallait pas, il a fallu que au benga président namoni bon ça ngambongo na ngatenga ngasa façon mususu o kaena donc le col a déjà mais c'est sopani le vin tiré il faut le boire to ko melango kaka mais seulement que le kasu ba émission té déjà président Caleb va comprendre bon le cas solution l'état té pour dépenser mbongo l'état ko lia bino mbongo comme il faut donc bon le kandeni boko bongisa leki ba o ya ba o leki c'est tout elle comme mbongo té ya on peut ça $12,000 na euro Nzambe langai 12,000 c'est belé pardon voilà bah remerciement la banane. Merci beaucoup. Là, j'ai dit, ça va monter des bons séjours depuis Canada, au Serge Elia qui roi Manitou. Équipe Nyos soit Fali, il peut pas, orchestre soit F victime, bien ce groupe Nyos vous akna. Bon séjour à vous. Grand merci aussi à Didier Mbondo. Pourquoi pas à Aël Nito, les patriarches depuis Suisse. Des gros bisous à ma maman chérie Sophie Mamengi. Pourquoi pas à Zéphie Mamengi. Mon papa chéri DJ Fimbu depuis Suisse. Balobi Yosimara Simbarara Kuna. Des gros bisous à toi et des gros bisous à mon oncle chéri Dido Mbongo. Toute la famille Mbongo, des gros bisous. Pourquoi pas à Rodi Kitambala, l'oncle de mes enfants. Néné Weti, maman Mouche, des bisous. Et pourquoi pas à Fifi Weti, Balobi, des gros bisous. Maman Lili Mayombe, elle en a taille S. Yomobika taille S, 10 kilos. Et ça, là, moi, grande fille. Des gros bisous à vous. Bien sûr, vous n'avez TGV, Eleonore Kinunga, numéro Nangasu, Bengi Jemima, gros bébé de la presse. C'est ça, numéro on n'a pas ça, numéro numéro Nangasu, pas TGV. Donc, c'est bien gros bébé, hein. Groupe de la presse, on peut s'amener le numéro. Voilà, merci beaucoup. Voilà donc merci beaucoup. Voilà, c'en est fini. Merci à vous tous qui étaient branchés, scotchés sur Congo Victoria Télévision. Balobi Nazamutu, beaucoup des imperfections. Ceux qui n'ont lésé à travers vos commentaires, vos messages, vos appels, n'a remis rappel qu'on se corrige. Je vais faire des efforts. Abonnez-vous massivement à la Congo Victoria Télévision. Je fais un coucou à Luison et Langa, papa, au lobby trop dans mon internet aussi, qui m'a cassé la vidéo. Mais ce que je voulais seulement te dire, mais quand on a moi pause, ma camo déjà comme la minoka batte belé, donc je crois que président Caleb a lingate comme on est à la salle, à traiter bakala mino surtout, dans ma côté le beau comme tout écossi parce que à gérer na comme ya moi snabana, c'est très fort. Voilà donc là je vois ya Dadi ma bibi me connaît double commune na Paris, ya Davin Touloulou de Bruxelles, Dani Mouyeng l'homme du milieu na Paris. Donc kaba da Bernice Djogo na Paris, donc Djogo na biso mon nene Bernice de monter ma maman zara na Londres et comme vous pouvez na ebinante. Voilà, bino to bolinga ngai Georges Luboma depuis Dallas. Na lobaki boye. Na oba ka ba bazara bandeko na ngai. Soka ndeko na ngata en tout cas je suis désolé. Moto e baka passe moninga nde basola na bien. Voilà, j'ai dédié c'est moi à Hakim Pemba la main électrique balobi le 13 juillet, c'est l'anniversaire de mon frère. Hakim Pemba la main électrique depuis la Belgique. Motali boso kotsanga Western Amsalo Hakim Pemba la main électrique. Je suis reconnaissante. Mobala mwendo et bon rose. Hakim Pemba bongo folongo bana bwana. Vanessa Mbongo balobi fille à longue jambe, pourquoi pas c'est moi de juillet aussi et na dédié en pas ya coucou. Et moi et pas un grande sœur chérie Irène Mbongo, donc toute la famille Mbongo. Bobby famille Mbongo, il y a des jolies filles, des gros bisous à vous. Voilà donc félicitations à Jordan Mosindu, mon thème ya Yves Disquaret depuis la Suède. Bazoya ko bala na a Kinshasa le 19 balobi ya rose blanc wana no civil. Bototo ko religieux. Félicitations ma chérie. Je suis très contente parce que balobi ya mbalo to ko bala to ko lata lande ba alliance et puis to ko kende ba Suède wana. Mon vieux Yves Disquaret dans ses pas peu kotika mboka le quoi Suède basi kitoko bazali kuna mais ko bala Jordan Mosindu parce que bolingonde yango mtetindi. Voilà, déjà félicitations à vous dans toko zala wana toko mela toko bina toko sepela bino elongo. Merci à mon boss JB Koumaluta le vrai pétrolier de Dallas, c'est lui qui acheta, c'est lui qui installa double basse
triple boss. Mukulu na bango tout na Dallas wana donc akanga quoi. Voilà. Merci à l'œil caméraman dans Sima caméra et puis na Darcel Easy pour la montage. C'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. On se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Voilà donc, merci beaucoup et que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye. Osola ma site, ce total ma site c'est 001. Donc tous en number 1 mukonza bas il y a 001 blague télé là sur le biso makambead. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama mnaona ndenge nango. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo kutozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc aluta continua. Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Yabino Sida Bilé la confirmé. Nana Roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida Bilé la ndenga ilusa. Victoria certa. Amen. Tchiki